Voilà, madame, chers frères, messieurs, bonjour, bonsoir, c'est votre humble serviteur, Eli El Pro, Naza Awa, parce que nous avons un douleur et puis nous avons donné dans notre capitale Congo, nous avons la diaspora, Autovali, Banda ya Mboka, nous avons na Mboka na biso Congo Kinshasa, nous avons un mandat, nous avons un président, nous avons un Congo. Nous allons encore ça les cas Congo de prix et banda Congo. Nous allons avoir un prince moko et banda depuis ceux qui Kassavu, ceux qui non comprenez en gros prince moko, prince Lumumba. Yango de baname. Ka prince moko dans na Congo. Et inondation salami na Congo et zala teka na même nzela wana bato ba utaka centre ville ba uti Gombe. O ba yaka ko ba ke aéroport njini. Moyen baleka ezate bato ba utaka changu po ba mata ba ke centre ville moyen baleka ezati to éviter ba président ya mboka na biso musala na bino ezaka même nini le kaka na Congo juste to na posa to yeba juste le moment ya mambo mike po fungola banzela kili boyaka na bamboka bato libanda bokendaka ba poto ba manda na bino to éviter zaka ya kokendaka ba poto ko lera ko melaka et puis la guerre na est par-ci par-là pour le blanc goûter parce que dans le moment où on a inondation dans la carte ya Congo nzela et ça je dis samedi dernier Congo à partir de 19h balamuka dimanche na ba lundi ba mardi ba dimelo pe to lelo Congo ça bien c'est une instabilité parce que mai ya njili et matiti na prince et kangi prince nzela et ça bakonza mboka bolini bato bazouta ba voyage bato bazouta par-ci par-là route ezati mais bato olala baolamuka ba ministre bazoloba ba gouverneur bazoloba bolingi bosala bato nini mpona kopanza banzela kofongola banzela boyaka na bamboka bato libanda biso kutu ovaka na bangola na bacapitale ya Luanda mbula ebeta banda ofinga kutu balwanda oyo na kala ke non botonga mboka eza na bacarniveau te mais lelo oyo balwanda nayebi te eza biloko ya clé nde esalaka na baseconde congolais bolingi nini mbongo ya mboka patrimoine ya mboka esikotaka na bapoche na bino vous faites rien nous ezosala pasi parce que biso bato tozala libanda ya mboka tozomona makambo nde mboka ezokende kongo kotana bilimo lelo kotala bino moko mbula inondation oyo omona nsima na ngai nyonso ndeza makulu mbula o mboka lelo toloba mboka penera président fandaka wana bazoseka bato bakufi ya des morts ya des familles na moment oyo bakomi pena par terre bolingi nini na vie ya bato bola mongo basalaka bamandango bozwaka ya nini tovotaka bino mpona nini na baprince oyo fo bosala bopanza bosala bapont bomatisa basomo to mambo ebelebele bozelaka pepe eloba to tosilika biso no badiaspora toka libanda toa na droit na moment mpe tokobanda kosimba bino ya kofinga ya maloba mais togere nano parce que boza na droit bosala oyo eza meilleur mpona biso bapaya baza na kati ya mboka Kongo baye bakutani na tolaka na nzela moko prince ekangami bapaya baza wana baétranger monde entier baza na Congo siko mponaka inondation ya mbula ma ya njili siko so fleuve etomboki mboka ekufa na jour inondation ma ya njili ata boye siko so fleuve esali refoule na Congo kozipa mama moko capital mama moko mpe barebele yango bozoloba o nanga profite bino soki kutu este kuna depuis akanga depuis janvier yango oyo toa na avril ngomona makambo ya mai makambo bokosala na seconde botie budget bwana babudget ebele bwana maboko ebele olingaka nini botala bino moko abilile naloba mingi te nakokoma nanga baba c'est un petit message et puis nakoloba po ezaka mo esengi nakoloba vraiment parce que ça ezosala pasi na motema biso tozwaka libanda to badiaspora tozwaka libanda tokima nanu mboka na biso mpona kaka bamakambo tobanda kopase ke kochange morale kochange po depuis tobanda koloba yango wayambo yaka nde na raison wayambo ata nde bakangaki wana grand prix tozalaka nde na raison yango nga na comprendre ke ndobundaka mpona mboka obundaka ya solo bakosaka na bato batiaka bato ya poche mais bosala effort boameliore misala po bosala pasi Congo nzela ya ti président na minute ozalaki na rendez-vous moko yo osala différence hélicoptère ezwi na ndako ebimisi yo biso baoyo
On a peine à faire moi où il y a vie en bas la liboso la vie. Est-ce que l'hélicoptère est aujourd'hui ça? Mais l'hélicoptère est bien. Tu n'as parlé qui dit et je me mets en place toi rendez-vous je peux voir le numéro qui quelle humiliation. Tout le monde a besoin de point. Toi qui n'a pas de paya bon on a makambo chaque jour l'évolution makambo zoki. Docteur Fabrice Fabolo. Na dit que le bandé le Rodrigo Fernando Massa na ngambo on a dit bon on a mambo ah ça fait mal. Tout les là chaque jour. Ça va là. Ça va sortir ba pompa ni banzele belé. Pourquoi ka bangola on est ba Luanda awa président oyaka pamba otinda ba spécialité ba tout ba yaka. Pourquoi mango ya gani? Après le bagano on appelle ça qui 100 millions ba escroquer, on appelle ça qui 200 millions ba escroquer non? Hein? Ministre na biso de défense Mutamba. Mais ça m'a emboté, mais la mboka on va défendre, on va vivre dans la capitale. Mais il n'y a rien aux Salam. Eh, Mbadi, pardon, comment on va passer?